la chaîne qui vous édifie. Numéro ya pasteur Oya Kambaka Église ya CFC Angola Tope Luanda. Pasteur Pedro Luyeye. Natina cause de la foi ou par la grâce de Dieu bandaki lobby nangonga 15h. Bongo le lope mardi nangonga 15h. Nde et la deuxième jour pe lobby mercredi nangonga 15h. Bandoko bozana Angola, Tope ndoko zana étranger, au sepeli ndoko na za délivrance. Ya famille à cause de la foi mbala ozo sama na Angola. Musana nzamba zolo bela pe na o Italie délivrance à ba famille. Numéro pasteur Luyeye Oazo Kamba CFC Angola Luanda Ezali plus 244 923 610 339 plus 244 923 610 339. On est allé numéro à pasteur Pedro Luyeye Oazo Kamba Église et centre évangélique de la foi en Christ na Angola et pas yoa peut-être dans la mission évangélique na Angola. Bongo par la grâce de Dieu le deuxième jour à cause de la foi puis le mercredi à cause de la foi continuer na ngonga il y a 15h benga numéro tout tindi la bandeko au bazan Angola na Luanda pour bazan até une activité merci toujours les cas rapidement na loyembo longolange lamba Sony pela tisange lamba ya feti. Merci Jeune Christ Kundenga lamba ya Sony olatisanga yawe elamba ya feti olongolanga olatisanga yawe telemina kondi manuso papa ayebi olongolaka Sony okosana ayaye okosana ayokaka na basusu papa nde balelaka matama emonaka na basusu Jésus nde balelaka ya bango ekomeli ngaya eleki makasi naba motema ezosue oyebi kati ya motema tala moso ya kufeli mobali papa asolela babengani na ndako moya kolesa bana kutu eza te Jésus kasi na motema yo mobali ya bapebe odeli Yesu papa bofele oyo nakona bango ekomi te balabala asi na kati ayeba te akobandela kolia ndenge nizambabatu azotala basusu bake. HP Media, la chaîne qui vous édifie. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc.
Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terres que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers que vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Votre shalom, chers auditeurs de la Radio Parole Vie, chers papa, chers maman, beaux amis partout à travers le monde entier. Bebokata rapongi tango nyonso natina kozala branché na Radio Parole Vie. Kola pambola bino surtout pour na témoignage. Oyo tozozwa natina à 4 jours ya jeûne et prière. Non makoma befoka nzamba salango. Merci papa, merci maman. Bebo continue kosala biso confiance. Bezo sepele sabino ko soutenir Radio Parole Vie sur tous les plans. Na makoki na bino na batoli na le sambo voire même tika bolingongolo pe bolamu Yesu Masia Nazareth ebila bino. Merci papa, merci maman de tolaka kimbaleleki que lelo mardi ezam kolo auto tinda en intégralité le yembo oyo nzamba tchaki na motema ya mosali na ye l'évangéliste Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi, et yemba makina frère Mardoché ezalaki arrangé na frère Moura Mawete azali moko ba instrumentiste et église centre évangélique de la foi en Christ et kambami na musana nzambe l'évangéliste Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi. Longolanga elamba ya soni, elamba mikakatano, elamba pasi ya humiliation, ya kosekama, ya kofingama, pela tisange elamba ya feti. Bien-aimé dans le Seigneur, na bondeli openza le yembo ezala le sambo pono mon frère, ezala le sambo pono ma sœur. Bon avant banduka technique bacha le yembo ngaki na pesa biso to pe na pesa bino numéro ya pasteur oya kambaka église ya CFC Angola to pe Luanda. Pasteur Pedro Luyeye natina cause de la foi ou par la grâce de Dieu bandaki lobby nangonga 15h, bon le lope mardi nangonga 15h, nde ekozala deuxième jour pe lobi mercredi nangonga 15h. Bandoko boza Angola, to pe ndoko za étranger, on s'appelle de connaître la délivrance. Ya famille à cause de la femme bala ozo sama en Angola, musana nzamba zolo bela pe na Italie délivrance à ba famille. Numéro pasteur Luye ozo kamba CFC Angola Luanda ezali plus 244 923 610 339 plus 244 923 610 339. On est allé numéro à pasteur Pedro Luyeye ozo kamba église ya centre évangélique de la foi en Christ na Angola et pas yoa peut-être dans la mission évangélique na Angola. Bongo par la grâce de Dieu le deuxième jour à cause de la foi et le mercredi à cause de la foi continuer na ngonga il y a 15h benga numéro tout tindi la bandeko au bazan Angola na Luanda pour bazanga ten activité. Merci toujours les cas rapidement na le yembo longolange lamba Sony et la tisange lamba ya feti. Merci Jeune Christ Kundenga. Longolanga elamba ya Sony ola tisanga yawe elamba ya feti.
kolongolanga kolatisanga Telemina kondi manuso papa ayebi olongolaka soni okosana ayaye okosana ayokaka na basusu papa nde balelaka matama monaka na basusu Jésus nde balelaka ya bango ekomelinga ya eleki makasi naba motema ezosue oyebi kati ya motema tala moso ya kufeli mobali papa asolela babengani na ndako moya kolesa bana kutu eza te Jésus kasi na motema yo mobali ya bapebe odeli Yesu papa bofele oyo ndako na bango ekomi te balabala asi na kati ayeba te akobandela kolia ndenge nizambabatu azotala basusu bakekelasi ye moya kokende eza te le vouloir eza meme akoki eza te yo nzambe ya bofele ozomona kolongolaka soni ya matanga na vi longola oyo Yesu natisanga yake kolongolanga elamba ya soni kolatisanga elamba ya fe kolongolanga yawe kolanga elamba ya soni elamba kolela na kolela nango alolela papasi eza yo nde olobaki na bibilie ke baremplise la terre tala sikoyo couple oyo papa bazangi mwana ozobondela ata tobombi yango na parfum tolati elamba bakoma Jésus Christ de Nazareth soki mokili ezotala bazotia mosapi bazotanga sterilité Yesu Yawe lokola elamba ya soni ya sterilité latisanga elamba ya mapasa mokili emona yo bakoyeba yo ndenge nini esambwisa sterilité asara na 90 kongo ya mwasi oyo azangi mabota papa longolanga elamba ya soni longolanga elatisanga elamba ya fe longolanga yango elamba ya maladi oyo yaya zamba bongo zamba lola susu mbongo akosomba kisi eza te awabale kuna minganga balembani Yesu nzambe monganga minganga nyonso batala ndeko mwasi oyo tala ndeko mobali oyo azosambela mingi koseka na bango eza ya maskara Jésus nabondeli yo Yesu yomonaka kolela ya kati ya mbeto liboso bato basali semblame na kati motema ezopela Jésus
omonaka ya kati ye mokili emoni te yo monganga ya kati ye mokili eyebi te Jésus kolandela koseko yo te Yesu bazoluka yo papa landela koseko yo te Jésus posano na kati ezali Yawe Yawe yango yolongola ngai elamba ya soni longola ngai Yawe elamba ya soni kondela yo na sala mote elamba ya fe yolongola ngai Yawe Yawe kolatisa ngai elamba ya fe mosala na Nzambe na bandango bandabo mwana apoyebi fidelité na nga na mosala na yo Yesu ya Jésus bien que ça mokili ezofinganga neti liboma papa bana bien que ça mokili ezocola nga Yesu papa bien que ça babanga tongo midi pe pokwaya olembanga te ayaye nafukami na présence na yo ilemweki omonaka Yesu ilemweki oyokaka nzobotela olongolanga elamba ya soni olatisanga elamba ya feti